Babi makamba sérieux. La Mégane. Balobi makambo za bourreau. Eh, bango bongo na pasteur na biso. Wana pe ya Congolais solo. Ni nango ba changer raté. Ni nango esila raté. Hein? Mukuna lobi ka ande vérité. Boke sali ba montage. Mukuna ya moto na Nzambe. Muta kokosa na mabe lobi pa bongo li motema lobi pa changer. Boningalo ba vérité te poanine. Yango Kongo ezaka ya bino. Ayati kamukuna ba koseli makambo ba sel ba montage. Bah, où ça un montage? Il y a Vital Kamere, oui ou non? Montage, il y a Vital Kamere, bon monito, bon monité. Hein? Bien, mon ami, c'est un montage à Vital Kamere. C'est quoi? Oh, le bateau, c'est pas bien. Oh, ils ont solo, ils ont n'importe quoi. Vous avez un pote. Hein? Bon, on a un dimikas. Ils ont bon, banda kalana poani basala ngote. Banda kalana batinda ngote poani. Vous voyez, continue à en Eh, FCC. Bata PPRD bozaka bandoki. Hein? Mukuna ba otika bino te potoze belé na sima mukuna. Biso toze belé. Biso za musika me mukuna za bino na kisasa. Planta mukuna e bangisa bino hein. Volume nalo ba makasi mamozo kanga te. Makula blonde, ba jogo. Ozoka te. Eh. Bato bani ba mona biso ka ba yuba ya mbula na mbula. Jean-Marie Kasamba hautu ko sala video ya lokuta. Bomona kito bomona kite. O Jean-Marie ko lakisa biso image ya Vital Kamere. Hein? Fodi tafa. Omoni yo moko keza mamba lokuta ya na ngai. Balingi ba bundisa ba onte Kongo ezaka ya bino te. Oh, mais bati na bina yo bata perdre mutu basel makambo wana. Eza makamba lokuta. Biso to kolemba pete bo sali bongo. Poto lemba mukuna, tozana sima mukuna. FCC bandoki. Biso to soutenir ka mukuna. Mukuna on ba rien que la vérité. Au moins de vérité blessé bino. Et tindi bino tibo ke sa makamba lokuta. Hein? Vérité boko kite hein? La vérité blesse hein? Bon, paratambango, Ezaïete Zapéete. Oui, go, mais c'est les mères lobby à solo Ezaïete. Hein? Ah, papa Bakosi. Santa la fée. Au moni makambo eza awa, eza makambuke, mukuna lokwa bando attaquer bango. Bazo mona ke ba réalité bazo kende. Yango moni bango ba komiti na niveau basala montage wana. Eza mukuna te. Et puis on dit mangote. Bon, où tu sais la biso Jean-Marie Kassanda, Jean-Marie Kassanda, où tu sais l'émission awa, ozo confirmer biso Vital Kamere, nous que zaki basketteur américain. Et ça même pas Vital Kamere. Bon, une autre mutu popo kende rocha. To ye bibino biso za ba congolais, to lembi bino kutu. Titi Macron. Igor Carter. Hein? Bon, ça, moi, banine, pour perdre, bazo toucher vidéo et katana, tolo ba vérité te. Moi, j'aime, moi, banine, ça l'a bien, pour bango balingi vidéo et kendete. Boniko, banda au kosa biso, ni nango si la raté. Hein? Ni ne si la raté. Wane ya mkunata, ba montage na mino pamba le kuta. Mbongo bosi boyibi na Congo ekokite bokoko kende te. Bokomo oluka bo attaquer mukuna tina nzela mabe. Hein? Biso beto za na bana na biso batangi ba classe.
il faut passer la peine à Congo. On a Congo, ils ont Rwandais. Bino bozo ya so bolobi bongo po ba Congolais ba boya mukuna. Biso to boya mukuna ta. Mukuna ande ko na biso. Aye ko comprendre que bo bana okosa ye. Mbongo be mukuna liake za ya bino te za mbongo Congo ti. Boka te so ba mukuna liake mbongo biso to boya. To boya mukuna ta li mbongo Congo oui. Nga kuna sepeli. Aza zairwa solo ya misu makasi. Eza ba fanatique na bino to bazwa ko betela bino maboko lokwa ba Jean-Marie Kasamba. Santa la fe. Bato balingini na biso bibish. Bako okendete. So moni biloko bazala ngo bazoe bazala ngo na mboka na biso. Boko kondi mate ba société nyonso koma ya bango. Ya Kabila mwasi na ye Zoé. Biso zo za banani to akini kotala bango. Tokoko loba te mboka na biso. Nadia. Oh. Bonsoir, Kessem. Tout le bâté pour Anine. One vidéo montée vraiment. Donc, il y a un peu de temps. Bonsoir, à la Moukounate. Moukouna na bâté belé. Ba Congolais, to fungoli miso biso tout. Toza na sima Moukouna. Patrick Idjanga, bateau ani basara na biso. Bosa ba montage boko sa wana Moukounate. Ils ont Moukounate. Ils ont aventure. Bata FCC Bouto yé la biso awa Jean-Marie Kasamba Bouto ça la vidéo soit disant Vital Kamere tal état ba commissaire wana zaki Vital Kamere bino ya chassa na boya hôpital la bongo malgré mbula nyoso boyibi na Congo même 51 za hôpital na bino te Jean-Marie Kasamba sorcier ndoki munene oh Bibo ni momo na bato bayuma boendeni. Boyimbe se koki. Bomanda mukuna lengi sibino abosu ba diarrhée. Mukuna lengi sibino bandeko. Bo partager comme la bango. Oh. Faut comme la bango bayoka. Biso ndi ache bango te. Oh, mukuna mutu monga faire trembler bino boy. Beaucoup de gens ont stratégie au cours de ma cam. Il y a ça vidéo ngata bandaka na bochango te point. Boya o chapo bomoni film bozo kende. Film wa gwatana mozo landa binoa. Yaya, botu ko rêver mboka wana ya biso. Batu mususu ba yoko komisa ngo paradis na bango. Niveau bazo renier na mboka wana. Bino boye ba société tout eza na Congo. Et comment ya Kabila na bandeko ne. Na Olive. Hôpital bolo bana bibwa mbongo wana Olive autai nango wapi mbongo atongi na bibwa mbongo ya Olive ubieza mbongo Kabila ya makolo na babota mbula aya na babota mbula biso tomona nde Kabila zoya Congolais poni bwana ignorance makasi boyeko Henri Manisa merci beaucoup Oh, Nadia puis mukuna nde makambu yaya tala mukuna nenga faire trembler bango FCC bakomo lenga bokomo sela biso na ba vidéo ya lokuta wana vidéo ya montage mais tokena bino bongo tina suka totika bino te Kongo pesa ya bino te ba Rwanda Kasamba utokusa biso même pas des jours na vidéo zu photo ya mutu musu atia Alexis Kamere lelo botindeli biso vidéo le kuta montage toza besoin nango te ba bia sala na ngonga elone eloko ezaka na ngonga nango mukuna azokufela nde Kongo mboka na ye ana droit loba akoloba pena asiso loba te po biso za wana po to soutenir mukuna ba mama mukuna toze pele wana ya mukuna te boluka batu na bino mususu bino makasi boko humilier te po biso toza na ka sima mukuna Gabuya Ndombele awen kesi oyi bate FCC oyo Jean-Marie Kasamba auto tira biso ni alobi makambu tu ya lokuta bosali combien de temps na parlement
si bango toza posta video ya mukuna eza mukuna te tolingi ka bongo bona moni mukuna lengi si binoa mukuna show bo lengi vraiment ni wana eza mukuna te mukuna lokola bia kosamba na bino yangala bokom koninga bo publier ya lokuta toza na besoin video wana te et puis tokondima bino te ba mito miyibi banda oyiba na Congo botongi nini na Congo Nadia Zakara comme senga appelle à fond pas bana poto abosa na uto finga biso akalate ba uto finga biso kalate ababosa ni bageza na gouvernement alakisa biso na ndako atonga do bana poto on to zande ba yuma na bango biso nde to saka poto pesa na bango wa zwa na gouvernement ko kite soki ba na guerre na kimuta ba ke sisa guerre na bango pa bana poto te Kongola bosa na mbangwa mbongo ya kumsela ki biso azwi ba pesi esili avant boy lelo ko mobenga bana potoka moko ya fingaki hango mobenga bango lisusu po basala ni batinda mbongo bacha courant na Kinshasa lela kene na parlement ko kai ko loba pona courant te na mai na Congo batika mukuna tranquille du problème sérieux. Tu veux pas? Après, je finis d'abord. Matika mukuna tranquille. Biso doza sima mukuna. Biso bandekwa mukuna. Tolobi to bokosi. Tete kalanga umela. Bokosi mukuna zana ana problème moko te. Video na mina lokuta po bomoni mukuna zo take bino. Augustine umela. Domingos. Mirai Sheka bato basila soni ebele mbongo boyibi bozana ba société Congo bomba ba société za ya Zoé na Kabila na Olive na Janet mbongo bato wana bana ngona ebisi bino mbongo ba utena ngwa mbongo Congo ba Congolais ba souffrir ba Congolais ba na hôpital te ba Congolais ba na maya komela te ba Congolais ba na courant te mukuna lokwa lobi amemi ngambo mukuna yangwana bo publier biso za besoin na ngote mais toza besoin mukuna po fo bo kene na justice fo bo ke samba la mukuna bokazi zo botini ba video na de sala batuni ba video alu kuta bo monter bino moko bo sale onde bo sala ki kitoko abasi bonsoir ba video na bino lokuta montage na bino mukuna doka lengi si bino na moni passer mukuna makasi vraiment po bozwi ba palpite bokomi tina niveau bosala video po bolinga bo humilier video ya lokuta video ya montage bakongole bana posa makambo wana te bakongole toza na posa toyeba nini bosalaki na Congo nini bobombeli biso botika moto na nzambe afanda na mukuna ya moto na nzambe hala bana bino rien que la vérité mama Rose Kiangata umela évangéliste na biso biso za na sima mukuna o toyebi ba video na bino lokuta video ya montage mukuna okende na bino ka bongo tina suka monde bokomolenga mukuna lengi si bino merci Annie Henri Manissa Brigitte Kaoumela Malonda Mukanga bonsoir Maman Rose et ça montage ya ba uto ça montage ya Vital Kamerhe yao au mona ki te Vital Kamerhe soit dit à l'hôpital au mona ki ngote merci Malonda bi je suis mukuna moi aussi je suis mukuna vraiment biso to lingi pasteur mukuna makasi po azokene na bino kitoko mukuna va suki sabino mukuna lengi si bino mukuna lengi si bango Mama Rose bazo lenga
Tala niveau bokese la moto na nzambe la vidéo ya lokuta. Hein? Bonsoir Malonda Mukanga. Biso lemba mukuna. Tia biso kutozo lingi mukuna. Tozo linga mukuna bokene ti na procès. Voilà ba vidéo ane convaincre biso te. Maria Mukendi. Ah, ya ba vidéo ane convaincre biso te lokuta montage. Ba uto la biso vidéo mususu ya muto komene na ya caméra ya lokuta. Hein? Vidéo ya ba États-Unis bo tsamino na Congo bo tongo hôpital la bongo. Bo ana hôpital la bongo na Congo. Mukuna ana ba tebele ya mukuna ana ba congolais tout ba na simane. Congolais penzo ya solo à makila. Il faut soutenir mukuna. Pour mukuna zo réclamer ba droit na biso. Na yebisi bino na moni reportage ya Kabila na famille na ye na ba zoe wana ba tubayaki na ba bot ya mbula niveau banginda bwana ede fois idete bazu mbongo wapi mbongo wa Congo boyibi bolingi mukuna lobate boninga mutalo ba bino vérité te mukuna pa otika bino te mukuna okena bino bongo mama Rose Piangata évangéliste omoni batu wana eza makamu na bango bata FCC ba makasi bakanzaki bako humilier mukuna ba humilier mukuna te biso toza pona ko soutenir mukuna toke na bango tina suka na moni mukuna makasi penza po a faire trembler bango alengisi bango ah mama Brigitte cause na raison ba batu mabe mukuna autika pe bango te mukuna okena bango tina suka mukuna amuto na nzambe banda kala na babimisa ba vidéo te ba babimisa on lelo po mukuna yebisi bango vérité hein toyeka pa na lobi ndeko na ngai kiningi mage moni bango toyebi ba jeune bango ba TFCC toyebi ba jeune bango baja ba Rwandais ba mona ndenge bakoyi kopteni mukuna te bango bakanzaki soki batie ba vidéo wana biso no so esala biso parce biso ko esala biso rien po toza na simaka ya mukuna ba jeune bango toyebi Jean-Marie Kasamba uto kosa biso escroc wana aventurier hein Kasamba uto tila biso image ya lokuta ya mutu wana hôpital na États-Unis ya lobi image ya Vital Kamerhe mais zaki Kamerhe te hein banda boyibi ekoki te Kasamba ovandi na bango soit disant comme si Kabila muluba bana mukoni Kabila koma muluba elongo kuna bolobaki azaka chabien akomi su muluba ah Kasamba bokoki na montage wana tele boye na montage ya mukuna hein mukuna aloba vérité alengi si bino omoni clan na bino nde elengi mukuna asuka omebokeka kosamba ti yalobi basamba na Kabila siko bino boboya pwani neti biso tout osoutenir mukuna vidéo na bino lokuta to na besoin nango te toyebi ba montage na bino bo to sa montage 2 jours tanya ba yaka bonsoir bo to sa montage moko 2 jours bolakisi biso po boyebisa biso ndenge ke nani aza na maladie aza sérieusement maladie eyaki Vital Kamerhe ah ba TFCC sopi bino wa mitema mabe hein mais comment ça ba congolais ne so pourquoi bolingi batu bazaka na souffrance hein boko ninga batu ba ndo souffrir boye po anini basi bazui bandako ba société bazana nyonso o bango bazui na Congo ekoki te botika mukuna tranquille mukuna mwana Congo a réclamer droit ya mabele na ye Kabibi Mwamba Marti Chama mukuna o réclamer droit ya mboka na ye azana mboka na solo ba vérité toyebi na biso vidéo na bino lokuta ba montage na bino bokoka mukuna te mukuna puissant ane loko nzambe bomonde bolenga alengi si bino bokomi tina niveau que ça vidéo ya montage na bosali vidéo te bobimisa su mususu bandoki bamiyibi Didi Kalala Alpha Karamba Romy Ornella mukuna lengi si bino ya ba TFCC
bato Kabila kla Kabila boyibi belé ba congolais boya bazoba na mboka na bino Kabila yibi mais bozo soutenir ye le côté comme si na niveau Jamaïca Samba Kabila za muluba Kabila ayebi kiluba lingala kutuna ayebi teka kiluba nda oloba boniko no bomona bato bazoba boye kwani lingala kaka ba lingalo est-ce que Kabila linga Congo hein Kabila lingi Congo tiens maman Rose Kabibi Mwamba biso ke na bangola to sala bambula oya sali na Congo te mais te bolo ba portugais ti lelo to sala na ba poto to lo ba portugais ye lingala oya ko s'exprimer sur la bana kin na lingala hein oh ti kasambo comme si muluba bono ngo sanga na baluba makasi boy hein donc ayo lena ndako Kabila ba joso ba lena ndako Kabila ba mitema mabe ya ba congolais bino ka mtu bobo mamboko hein ils ont un problème nini ce boyibi koki boke bolo ba ko boyibi bele boko ke na bino te Kazamba mbongo Kabila yibi na ngona Congo na ye na famille na ye yo za na même pas 1% aux doigts moza congolais aux anangote si oyoka okomisi Kabila muluba Kabila za muluba ya mboka ni kana ngo ya Mbushimai le koso oyebibino vraiment ko bosaka ba lo koso moko buzoba tata bokomi ya talaku ya Kabila okomi na nunua Kabila ko yo foto tikelo Kabila osale ba toilette osale makambo nyonso ba mitema mabe ba congolais bato bazo souffrir maya komeleza te courant ezalaka te na mboka wana 18 ans Kabila sali lelo yo ye Kabila okomisi ye congolais bokasi so botie video wana nde biso oyo toboya mukuna te mukuna zo réclamer ba droit ba congolais bote image a réclamer eloko ezali juste a réclamer cause normale bino boya bandoki ya Congo basika samba Jean-Marie Muyibi Jean-Marie Ndoki tala image outo memela biso pour que kosa biso ke caméra za malade makasi wana ezaki caméra ou bien noko na bino boza gentil ko boyibi ekoki te botika bato mosusu mpe basala na Congo ti Congo eza ya bino te franchement Congo eza ya bacongolais nyonso tete présence mama Rosa na biso bokokoma ntina niveau va me chercher alors j'ai le chargeur j'ai déposé sur la table de ma chambre boza mitema mabe Congo eza ya tous les congolais mukuna sali eloko te epi biso ozaka na nsima mukuna tokosoutenir mukuna 100% bandoki mukuna oloba vérité ti so bolobi mukuna aliaki mbongo winga na sepele aza mukongola timba mbongo Zaire olinga lia te pone eza barwandais bino bokaza Kabila ni kolonga na Congo te po alingi Congo Kabila azomona moya tika babiloko asele na Congo oyo ye eza te basociété tu ayiba na Congo bajekamini biloko tu ekoma ya ye yango alingi kokende te azomona paradis na ye wana moya tika ngo eza te okazi na bolingo ya Congo Kabila alingi Congo te so alingai Congo alinga bongisa Congo mobimba po nekesaka na kingaka te esika azovanda bino mai ya komela pamba ya pompe ezobimba mwindu mai après tu me ramènes mai mwindu ndeni bo rêver boye ko eza problème nini Frank lelo moke kana sika bosali montage na mino boye nango po biso tondima ke eza mukuna te ya mukuna te toboyango toyebi bino bandoki bosala ka boye eza mukuna te oui ouais c'est bon je peux aller même de
écoute. Ça charge? Un peu. Hein? Oh, vous avez... montage wana toyebi bosali montage ya mukuna te biso pe bato mukuna to boyi hein oh botika pepe Congolais vanda ko Kabibi Mwamba atonga na Tanzania na Congo atonga eloko te Jamaïca Samboya ko tsaba ba mbwe ma pamba pamba o bana rolema image ya lokuta muyibi hein combien boyibi na Congo ko kite Kabila leo ni atongi na Congo. Kabila lingi Congo te. Soka zaka tamboka ngwa lingi ko kwa yibi, lokwa yo komisie muluba. Ifala bongisa ta Congo te. Mai kaka ya komela batu mamela. Est-ce que biso na Congo to kola to somba mai? Lelo batu bakoma osomba mai po mai mana robino komela te. Biso kola na mai ya régie des autres. Biso kola na mai ya régie des autres. Hein? Mukuna lokwa lobia memingambu boke chaba video lokuta boy humilier te boko humilier te parce qu'ils ont déclaré ba droit ya Congo azamwa na mboka hein azamwa na mboka biso na sima mukuna tozo soutenir mukuna botika na soni Congolais oya ko ya kumisi video wana parce que assez conscient ana conscience te ce que muto azana conscience akomona ngo ke eloko te bolingi nde bodestabilize bokati mukuna otika bino akena bino tina suka mukuna kotika bango te mema bango likolo tosanti koza makasi tande baolenga mukuna lengisi binwa bozwi badiare kote bozali bokesamba mukuna bi bosamba epi bakongole tozela procès wana procès du siècle mwana mboka na mutu aye kovanda bato occupation boyini mukuna po abeleli bino occupation boza okipe Congo bobotola tout ya Congo hein Kabibi Mwamba toyebi baje na bango tete présence bautolakisa biso image ya lokuta bomonaki yango te image ya lokuta tomonaki yango mutu nyonso ayebi ke image wana ezaki ya lokuta hein oyo bato andeye nini kuo bazanga mawa bozanga boyiba bobongisa ta kobongisa ezalaka propre bobongisa te na mai ya komeleza te mokona aloba te yo Jean-Marie boyibi Jean-Marie lokoso Jean-Marie ndoki oyo kolobake mukuna alia mbongo wi alia mbongo Congo te mbongo soso oyebi mukuna ndenge mbongo tokoboye tondimi mukuna alia mbongo me conscience na ezongi mboka ezobeba a préféré lobela mboka na ye eloko yo moni mabela mukuna eza wapi oh mwa mitema mabe oui Kabibi oza mukuna moi aussi je suis mukuna je suis mukuna mama mukuna penza na kati et puis nazo soutenir ye na nkoti na suka to soutenir ye tina ti aza ko plaider cause ya bien aza ko ba Jean-Marie Makasanda te ba miyibi atala kwa Kabila to mona be batala ko basankaka basomba bandaku babonga yo za même pas na 10e ya Kabila bayiba société bana ngona Congo yo za lango te oza ne loko te mususu afinga biso bana poto azakari lelo ko mobenga bana poto on a informé bino on a ebisé bino et puis bino bana poto franchement pour vous ça avant donner champagne il a rené mamoyaya nana méchant bato bakosaka na biso boyete to apena bana batangi fo basala bato mama bakoko akala biso na banke to ke classe si lo bana Congo bokati so boseli mukuna ma montage na bino nde biso to bangi bino Maman Rose, merci Maman Rose qui a ngata évangéliste, elle me savait pas à mukuna. Moi je suis mukuna. Nazo déclaré na pour la mboka na ngai.
biso moto koko souffrir te ba régner. Et puis tellement ba moni ba su ba société tout ya Congo balingi kokende te. Bino kasi bango balingi kokende te po balingi Congo te. Ba société ba minéraux nyonso koma zoe mutu aloko ngongo na ba finai na ngongo miso bima loko ba finai na ngongo niko ya muyibi ya biloko ya Congo siko bana Congo ba ko loba te muku na loko alobi ale boke o publier ata bo publier nous on s'en fout tous a besoin na ngote to a besoin procès Kabila samba la mukuna comme ça excuse. Isa bani pa na bino. Jamais que senda yoka soni ko. Yoka soni na âge na o déjà fotika ki atala ko. Soit disant aux avocats, que ça métier na yo. Pourquoi kotika musana yo ki avocat? Na ki banquier. Usa musala bien que no tanga que no sala. Tika ki atala ko. Okomi tina Kabila muluba, Kabila komi muluba. Wandoki? Ozandoki? Comme ça tu éviter Kabila za muluba, yo komi siye muluba. Nyo so pona ko flatter. Pona ko flatter. On dit ki flatter et c'est comme si bino. Vanessa Chic. Ki flatter comme si bande konanga mibali donc na niveau moko ko ndima te. Ozo adorer moninga na mobali koleka na nzambe na yo. Toi timbe ba jana bango kabi mwamba et simba te biso zo soutenir toujours passer à mukuna mwana Congo azolo ba vérité Sandra Ngimbi Sandra Mbengi pourquoi c'est ça boseli bongo ndi biso to boyi mukuna biso ku to soutenir mukuna alle mukuna kena bango likolo ke bokene na procès Kabila après vidéo o tinda sunini. Pour vidéo, tu as besoin de tâter. N'est-ce biso, n'est-ce pas maman mukuna boy. Jamais. Na tala te. Simplement on m'a encore. Et puis botine la ngate s'il vous plaît. Na sina pese mno botine la ngaba vidéo boy yo kakate. Vidéo net ba lo ba makamamboka bobo partager te. Obimi oli ba ninga mamona te. Ya salité ne bozala makasi kotinde la bato. Ngala senga bino ba vidéo te. Na ngi vidéo ya malamu ne bisa bino. Mama Rosa otinda bo aote ya botinde la nga. Pasteur de classe ote ya botinde linga. Kuti botinda makama pamba. Tu as besoin de futilité wana te. Et puis montage bino mo boyebi ke za montage. Ndeni bo comprendre te. Belinda Kenge Umela. Botinda so mateya. Botinda so makamba malamu. Botinda so makamba lokuta te po wana za montage 100% montage. Nyoso la pomme kuna telemeli bango. Nanou moi c'est vibration, moi ça pouvoir d'achat. Babi Umela. Le téléphone est caché. Bando ki bazawa. Bando ka vila ka bazaka.